Ngala na Estengone Sotofungoli, il y a mardi 2 septembre 2025 pour le côté Sabinonenge, chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté qui lundi 1er septembre na ba obstacle il y a gouverneur militaire il y a Nord Kivu kuna na palais du peuple bon na bata elongo na Mijo Mabasi. Na présence, il y a ba chef, il y a ba institution, il y a ba membre, il y a gouvernement, ba officiers généraux, paix supérieur, il y a ba FRDC, paix ba membre, il y a famille, il y a ba illustre disparu, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné na distinguée première dame, Denis Nyakero Tshisekedi, pas s'inclinaki, liboso, il y a ba deux cercueils, oyo ba zipikaki yango, drapeau national, commandant suprême, il y a ba forces armées, adresser qui quelques mots ya réconfort na ba famille oyo ba bungisi bandeko na bango ba des officiers supérieurs bazala qui promis na titre posthume na ba grade ya lieutenant général pona général Sirimwamou P général de brigade pona colonel Alexis Rubagisha au cours ya même cérémonie oyo ba devant ya soldat oyo bakweyaki na champ d'honneur en plein exercice ya ba fonction na bango bazalaki admis na ordre national héros nationaux Kabila Lumumba pona ba loyaux service oyo barandaki pona mboka na tête ya escorte funéraire chef de l'état accompagné na ba depuis ya ba des officiers kuna na cimetière militaire oyo babengi yango repos du soldat yango ezwami na cinquantaine ya ba kilomètre kuna na commune ya Nsele au cours ya deuxième cérémonie oyo commandant ya garde républicaine général Ephraim Kabi azwaki maloba pona ko remercier chef de l'état oyo a consacré cimetière pona basoda repos du soldat ezali champ d'honneur sanctuaire ya dignité per reconnaissance éternelle ndenge général Kabi alobaki. Na masola primature boyeba ke premier ministre Judith Suminwa ayambaki lundi 1er septembre Johan Boristan oyo azali bongo représentant spécial ya Union européenne pour la région de Grand Lac. Nathalie Kaila apesi bino ba détail. Premier ministre ya République démocratique du Congo Judith Suminwa Tuluka ayambaki lundi 1er septembre Johan Boristan oyo azali représentant spécial ya Union européenne pour la région ya Grand Lac. Balobelaki situation humanitaire pe processus yepé. Boye mingi bokutani oyo ezalaki na cadre ya renforcement ya ba relation entre RDC na Union européenne. Koluka ba solution malonga pour ba défis sécuritaire pe humanitaire na est ya République démocratique du Congo. Balobelaki pe elongo na premier ministre situation humanitaire na mboka ndenge nini ko collaborer pour na ko résoudre situation oyo na est ya RDC. Batalisaki processus de paix ya Doha pe ya Washington ezalaki honneur pona bango babeta masolo elongo na premier ministre ndenge Boristan atalisaki na suka masolo akumisi qualité ya ba échange oyo bazalaki na yango elongo na chef ya gouvernement boye représentant spécial ya Union européenne a précisé que déplacement na ye na Beni ezali mingi pona ko témoigner engagement ya Union européenne pene ya ba institution ya République démocratique du Congo. Bosimba pe boyebake azalaki nommé na 2024 Johan Boristan azana mission ya kota en œuvre stratégie renouvelée ya Union européenne pour la région ya ba Grand Lac. Nyonso ezali ko viser ko promouvoir kimia stabilité pe sécurité na région ya ba Grand Lac, encourager mobulu eye bana kosila pe ba favoriser dialogue oyo ekosangisa bato nyonso. Visite ya Johan Boristan na RDC na kere ya Afrique ezali marqué na bokutani elongo na premier ministre. Déplacement na ye ezali prévu na Beni ezali kotalisa volonté ya Union européenne ya kotika la partenaire moko ya malonga pene ya Kinshasa na appui humanitaire pe accompagnement na befort nyonso ya kimia. Bosimba ke ministre ba affaires étrangères Thérèse Kaikwamba yepe azalaki na masolo wana. Freddy Kitambukusu azali bongo coordonnateur ya camp de la République asalaki point de presse moko lundi 1er septembre et pa wapi apesi position na bango par rapport ya dialogue boulanda ba détail. Lingomba babengi camp de
la République na bokambemi ya coordonnateur nango Freddy Kitambukusu bazali ko soutenir feuille de route ya SSSNCO pour na dialogue wana ezalaki position etalisamaki na point de presse oyo ezalaki animé epai na yemoko coordonnateur ya compte de la République acteur politique Freddy Kita oyo abakisaki kolobake basali na nzambe ya SNCO SCCP ba confession religieuse batika chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te bazala toujours pene na ye po yepe azali po na dialogue oyo ekosala ke mboka e connaître changement pe guerre ya est esila pamba te bandeko ya est bazali konyokwa makasi ndenge toyebi biso banso ete na buku na biso mobeko oyo tobengi constitution ezali kopekisa oyo tolobi ete la prise du pouvoir par les armes. Depuis tokende na Sun City tosala pe donc constitution na biso ezali koloba ete bitumba nyonso esengeli esila mwana mboka nyonso esengeli asa sentir à l'aise na mboka na ye et puis eloko ezali ya mutuya nyonso il faut eleka na voie démocratique, c'est-à-dire na voie urne. Tomangi biso baso na 2006 2011 pe na 2018-23 tokendaki biso baso na makonomi yango tolobi ete biso tolanse lingomba oyo le camp de République mpona kodéfendre République na biso mpona kodéfendre bainstitution na biso mpona kodéfendre buku likonzi oyo ezali constitution na biso bosimba pe boyeba ke compte de la République lingomba oyo esengisi ba acteur politique pe ya société civile ba député pe ba sénateur nyonso bazali kobunda pona ko défendre ba intérêt ya RDC. Na watu mususu bosimba ke honorable Hermione Bolumbe Elia Moamba a participé na marche de protestation moko kuna na Accra pona kotelemela ba dette ya Afrique. Fabrice Lundombi azaki kuna na compte info lingala. Ba image mibale ezali pe kolakisa ba époque mibale différente. Patrice Emery Lumumba, premier ministre ya République démocratique du Congo, a participé à la conférence ya Accra pour na koluka libération ya Afrique na 1958 na 2025 boye mwana pe ya République démocratique du Congo honorable député national Hermione Bolumbe a participé à la conférence kuna na Accra pour na koluka ndenge nini ko développer Afrique pe ko effacer ba dette nyonso oyo ezwali kovanda na mapeka ya Afrique. Natina wana marche de protestation moko ya kafu esalemaki epai wapi Hermione Bolumbe, député national ya circonscription électorale ya Moamba, ezalaki moment moko inoubliable epai wapi ba africain ba telemaki pona koloba nous ne devons rien, nous ne paierons rien. Tokopesa eloko te pe tokofuta eloko te. Parmi ba jeunes africains oyo bazalaki ba initiateur ya mouvement oyo bazali ko militer pona effacement ya dette ya Afrique, honorable député national ya République démocratique du Congo Hermione Bolumbe yepe atombolaki mongongo pona koloba trop c'est trop. Il est temps que la justice soit faite. Il est temps que les Africains vivent avec leurs richesses. Trop c'est trop. On est fatigué. On ne paiera rien. Bien que Azwamina Accra, kuna na mboka Ghana et pai wapi, azali kolanda ba trace ya Patrice Emery Lumumba pour na obtenir liberté na Afrique, kasi motema na ye Hermione Bolumbe ezali ko beta toujours na ville ya Kinshasa. Na veille ya rentrée scolaire meilleur élu ya capitale ya République démocratique du Congo a dépêché qui équipe na ye. D'abord bakendaki na poste ya armée du Sali ya Lemba Ngaba awa responsable ya paroisse azwaki domoko à titre symbolique ya ba fourniture scolaire composée na ba stylo ba cahier ba late pe biloko ya ndenge na ndenge. Ozali ya solo Jehova ya honorable Hermione Bolumbe na seriete tika ete tango nyonso ya bomo inaye ozala mobateli ozala mokengeli ozala bouclier na ye. Boye élu ya peuple, élu ya circonscription électorale ya Moamba atindaki lisusu batu na ye na Kankabila epai wapi basi ebele ya basoda pe ya bapolisier bazwaki pe na tour na bango ba fourniture scolaire nyonso kaka pona ko permettre bango bazongisa bana kelasi na ndenge ya kitoko. Sungai bana na biso na ne passé na bakaye na ne pa sungi bana na biso yango to remercier ye nzamba pambola ye nzamba bakisela ye susu
ya mingi na musala na ye. Omoni ye asa ya biso ndenge siso bolingo tozaka na ye. Mama ya boye basi wapi mama malamu boye akanisi bana nzela classe ataka ina zanga chango mama. Bosimba pe boye bake tourner et se clôturaki na motel Fikin na commune ya Limete et pa wapi geste wana lisusu et salemaki et sengwe ba mama ezalaki ya kobomba te. Ma Bolumbe, merci vraiment. En tout cas, eloko yo sali. En tout cas, epesi biso esengo na mutema okanisi biso ba mama. En tout cas, nzamba pambula yo pe abatela yo. À quelques jours, il y a rentrée scolaire ndenge geste oyo et salemaki honorable Hermione Bolumbe azali ko s'occuper toujours na ba base na ye malgré oyo et salemi kasi oyo l'équipe et salemaki nyonso kaka pona kolukake ba base na ye bazongisa bana na ndenge ya kitoko pe kolongola difficulté belé oyo ba parents basalaka na yango. Deuxième congrès à Union Sacrée et Salemaki samedi 30 août kuna na centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. Boyeba ke parti politique Union congolaise ikona mokuse ya autorité morale Daniel Mukoko Samba et mobilisé ki makasi ya nanzela ya sep nango brège engali bolanda ba détail elongo na héritier Mapine mpe Fabrice Lundombi. Ndenge kaka ezalaki prévu, deuxième congrès ya plateforme ya chef de l'État, Union Sacrée de la Nation et Salemaki Weekend eleki na centre culturel et artistique de pays africains. Nyonso elekaki vraiment kitoko na bokambemi ya yemoko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akambaki masolo parmi ba parti ebele oyo bayaki pona ko assister na deuxième congrès ya Union Sacrée tomonaki pe Union Congolaise ikona mokuse ya autorité morale Daniel Mukoko Samba boye ville ya Kinshasa ekweyaki pambate mobilisation ezalaki vraiment totale na bokambemi ya secrétaire exécutif provincial ya Uko ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama oyo bazali kobenga les lions de la ville drapeau ya Uko ezalaki visible na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona. Esukaki wana te loyembo ezalaki mabina nyonso pona kotalisa attachement ya Union Congolaise ya Daniel Mukoko Samba epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe iko bazali kotalisa vraiment soutien na bango total soutien indéfectible epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, mobilisation oyo Union Congolaise basalaki na ville ya Kinshasa, Bridge Engalim Firi Obama, le lion de la ville, mosala oyo azali kosala na bénédiction ya autorité morale Daniel Mukoko Samba ezali komonana iko amarkaki présence na ye na deuxième congrès ya Union Sacrée na ndenge ya kosakana te lelo na ville ya Kinshasa soki otamboli okomona kaka ba drapeau ya iko nde ezali kopepa présence na bango très remarquée liboso ya centre culturel et artistique de pays africains etalisamaki pe elobike lelo iko asimbi ville ya Kinshasa. Fédération ya Iko Lukunga mingi penza selile ya Mbetieke Mitendi ba fêtaki premier anniversaire na bango nyonso elekaki vraiment kitoko. Fabrice Lundombi héritier Mapinde mbaza kuna na compte info linga. Na cadre ya commémoration ya date moko significative na histoire politique ya cellule ya Iko Mbetieke Mitendi boye nyonso emarkaki premier anniversaire na bango depuis Esalema, cérémonie Oyo, ezalaki cérémonie haute en couleur et se déroulaki na présence du secrétaire général adjoint en charge de l'implantation, mobilisation et propagande Jean Bosco Tazi. Pe lisusu tomonaki ba différents cadres ya parti mingi penzai ba CEP pe ba fédéraux ba président cellulaire pe ba militants et longo na ba militantes. Mot d'ouverture ezalaki prononcé et pa ya coordonnateur fédéral ya Lukunga 1
Delphin Katoto oyo arezimaki historique ya cellule P a présenté président intérimaire oyo a co-dirigé cellule Guy Lutumba. Mot de clôture yango et pesamaki et pas ya secrétaire général adjoint oyo atalisaki importance ya engagement vis-à-vis ya ba membre ya parti na bango Union Congolaise ya autorité morale Daniel Mukoko Samba pe ataki accent mingi na idéologie pe ko vulgariser baction nyonso oyo président national Daniel Mukoko Samba azali ko réaliser na kati ya gouvernement ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka na impulsion ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nasepeli mingi monete après une année et quelques mois likambo tobandaki lokola sano zaki lokola rêve mais beaucoup kisi une année mwana une année aiba aja kobenga papa likolo baete bokoli pe bokotika na bisimbi te toza na lisanga ya politique sanga politique na lobelaka bino ntango na yaka awa rôle na yango ezali de la pouvoir na manduki te de la pouvoir kozwa yango ko exercer yango pe ko umela yango mikolo ebele. Nabokamemi ya préfet des études mwana mboka Pascal Bisimwa ya Itemat Binza Delvo basalisaki lundi 1er septembre 2025 inauguration ya salle numérique pe bâtiment ya sika oyo ba partenaire na bango église de Saint de dernier jour pe fondation Vodacom basaleli bango Stéphane Skande Francis Konzalo Koka. Ebandaki na ba discours ya ndenge na ndenge wapi epai préfet des études Pascal Bisimwa apesaki maloba epai ya adjoint na ye pona ko remercier ba partenaire na bango église de Saint de dernier jour en collaboration na fondation Vodacom église de Saint de dernier jour ba pesi Itemati Binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo fondation Vodacom bangonde ba équipé Itemati Binza na sali oyo bozali komona ebengami salle numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba coupure ya ribon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya salle pe kozwa possession ya salle numérique ba élève désormais na Itemati Binza ba kotanga na ba condition ya kitoko accroissement ya capacité d'accueil bana ba koti na accès à nouvelle technologie denge moko ya ba élève à lobby so école technique ça pour ça il y a numérisation ça pour ça il y a la technologie afin que biso tout ba congolais tous à interconnecté biso tout pe tous en abako pe en ligne et tout cela sera vraiment les apena qui doit pour nabiso nyonso ba congolais pe bus pour nabiso pe bana Itemati Binza ista moko ya ba administratif mama Sylvie Mitonga atalisaki esengola bango esengoza vraiment makasi mingi moya ko lakisa moya ko exprimer ngo zate mais ça il vraiment tout na kata motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre na ba standard international oyo ko permettre que bana na biso bazo formation de qualité batanga na ba conditions ya bien. Donc, c'est vraiment makasi. Vous avez so belé, vous avez formé dans l'aviation civile, vous avez formé dans la météorologie et agro-météo, vous avez formé dans la mécanique, la construction, l'électronique, radiotransmission, vous avez la section vous la coupe et couture, la commercial de gestion, l'agronomie. Donc, vous avez belé pour vous former, vous avez l'école d'application ISTA, pépinière ISTA, donc formation, ils ont vraiment formation de qualité. Bazala rapenza déjà na ba niveau AD bazala capacité ya kusala na diplôme na titre na bango ya diplôme d'état au bazana yango ye mokope préfet des études Pascal Bisimwa a beti c'était pour na ba parents oyo bazelaka un mois eleka e bongo batinda bana na bango na classe et comme na biso et outil pour recevoir bâtiment ya sika ya sika pona formation ya bana na biso. Bana na biso bakomi kozwa ba formation ya likolo neti o ya bana oyo bazwaka na poto. Tokomi na salle numérique.
tokomi na babatima ya sika baklasse ya sika kala mingi te balakisi na biso bazokende formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire mayele oyo bazo transmettre epai ya bana po bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesama awa na Itemati. Baboti oyo bayebi nano te nakanisi bazolanda biso bobanga te botinda bana na bino. Une année après bokomona changement na comportement même ya bana na bino. Olekaleka na Itemati Binza na bana na bino oyo balingi babengama ba ingénieur ya solo po adresse ezaka kamoko. Kaka na région bosengali koyeba ke communauté Amos basalaki bongo clôture ya méga croisade na bango samedi 30 août na église locale na bango la force de faible oyo ezwami na commune ya Makala Fabrice Lundombi Igong Singi. Sombele suka ya bisanga ndenge bamesana koloba suka ya likambo eleki ebande na yango méga croisade matinale oyo ezalaki organisé na communauté Amos oyo ekambamaka na révérend apôtre Ribens Simbi na église locale na bango la force des faibles oyo ekambamaka na révérend pasteur Ringo Mambote baklotiraki milulu na bango mokolo ya samedi 30 août 2025 ezalaki mama na likambo opesi mbwa aboyi ba serviteur de Dieu ba utaki bisika na bisika tomonaki pe présence ya bourgmestre ya commune ya Makala bato bayaki ebele po na koyoka message epai ya basali na Nzambe tomonaki bongo po na mokolo ya suka yemoko numéro 1 ya communauté Amos révérend apôtre Ribens Simbi apalolaki sango malamu na bokonzi na Nzambe toujours na thème oyo ezalaki retenu tu es le choix de Dieu pour impacter ta génération et les cas qui vraiment kitoko bana Nzambe bapambolamaki na ndenge ya kosakana te moma moko crucial ezalaki pe tango babondelaki po na mboka na biso République démocratique du Congo pe po na commune ya Makala nyonso elekaki vraiment kitoko milulu oyo ezali milulu moko ekangoli pe epamboli bana Nzambe na ndenge ya kosakana te tango bapesaki maloba bourgmestre ya commune ya Makala Kabongo azangaki te kopesa message po na bana nyonso ya commune ya Makala pe ya République démocratique du Congo. Parce que tokolinga te que na ba instance à décision ya mboka ba christian na ba marobo bazala. Vu importance na ngai ya accorder na place ensemble yango na ye na tongo pour prier avec vous. Nazala très proche à population pour na koyoka ba doléance à population surtout particulièrement na quartier na biso Mikasi. Tozaki na problème moko ezaki ya leni auto chaki na coin. Et bandi ko déranger bato. Et bandi ko beta bato, bandi ko beta ba mama. Na sala effort leni wana to déplacer yango kime kota. Bosimba pe boyebake ba délivrance pe mabondeli ya kafu esalemaki pona kokangola bana Nzambe ebandaki kitoko pe esuki kitoko na micro ya Info Lingala révérend pasteur Ringo Mambote alobaki boy. Au monde que tu manifesté c'est Makasi surtout qu'il y a la présence à bourgmestre na biso ayaki par rapport à la vision na ye na ba temps na ye oyazali amonaki ke likanisa activité biso to sali eza malamu pona ko appuyer oyazali même chef de l'état même aussi bango ba consignation pour réaliser oyazali ba projet na bango parce que mon toye ba ke aza utile pa na Nzambe aza utile na société pe na nzela na ye ke solution ko kozama na famille na commune na quartier nyonso eleki vraiment kitoko milulu oyo tu es le choix de Dieu pour impacter ta génération thème yango et kangoli bana Nzambe na méga croisade matinale oyo ezalaki organisé loboko na Nzambe emonisamaki. Protiva peza potopota qualité équipée acheté aux alamukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alimbaka te.
maman, félicitations à vos connaissances. Protivac, facile à digérer et nourrissant. Et ça a protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, sante kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama ndetsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Wakusa. Protivac, pro bébé pro. Toza na ba communiqué écologique awa bolanda ba lecture non. Asbel Isongombe, famille Apido, basana mowa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya koko papa noko na bango chef Apido Jean oyo akufaki oso eleki anatanda programme esalema matanga ezali kosalema kuna na avenue Ngaba numéro 33 quartier Fidi na commune ya Makala référence Lupango oyo ekangama na Lupango ya la force tika sango oyo ekomela bato nyonso bayeba kibongo papa Jeff Apido Jean. Dans les parvis de Dieu vivant qui le sol et le vent. Entre les colonnes j'avance dans tes parvis. Famille Matungulu bazana mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya papa na bango Damas Matungulu Musumari programme ya matanga ezali samedi 6 septembre 2025 veillée mortuaire ekosalema na espace Ave Maria oyo ezwami na avenue Libération ex 24 novembre na ngonga ya 18h mise en place na salle 19h 20h messe ya action de grâce 20h 21h30 animation chrétienne 21h30 22h témoignage ya ba frère pe ba sœur ya papa Damas 22h 23h30 louange pe adoration 23h30 kino 4h30 musique folklorique dimanche 7 septembre 2025 cérémonie pe animation na 8h30 toto ya Moué ekobima la morgue ya 51 et pa yuapi bako exposé yango na espace Ave Maria na 8h45 début ya cérémonie 8h45 ti 9h15 exaltation 9h15 ti 9h45 oraison funèbre 9h45 ti 10h30 dépôt ya ba gerbe de fleurs 10h30 kino 10h45 mon ya famille 11h levé à corps pour na animation na nécropole 1 entre ciel et terre 16h bain ya consolation na salle Ave Maria tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki papa Damas Matungulu Musumari. Dans les parvis de Dieu vivant qui le sol et le vent. Eloni lesila kate info lingala ya mardi 2 septembre 2025 yango ekomi na suka na conclusion bongote sans que na remercier Mijo Mabasi oyo akumbelaki édition na sima ya caméra tozalaki bongo na Igor Tingi montage esimamaki na Fabrice Lundombi pe Francis Kanza lokoka info lingala journal pe pona pe zakasi